Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille des MK Mbelu TV officielle. Moi, votre humble servante, Maman MK, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, quand il y a des nouvelles à vous donner, en tout cas, même quand la santé me dérange, je fais un effort, juste comme Belle-Vie, quand dit la patrona, Nandaku ya Belle-Vie TV tozanga kabiliate. De la même façon, je sais de faire un effort, ya kozangisa biso biliate na kati ya MK Mbelu TV officiel. Ezali continuation ya cérémonie to ya soirée oyo ya liputa elekanaki na Bruxelles. OK, eza na bandeko ebele balobi non Belle-Vue ake Belgique ata fan moko yambi ete bandeko nanga mama o azoyamba Belle-Vue boye azoyambe kitoko boye kandenge mama nanga Sindo Elisabeth ayambaka ngai après 10 ans ya kozanga komona na tango tomona nanga lisusu modèle mama fana me yambi bela yo bino bosakanaka bosakanaka na yebisi bino la grande famille. En tout cas, eza plaisir ya makasi balobi gardez silence, l'éternel combattra pour vous. Ba o baza aboué bandeko baza la bela aboué après soirée ba ke kolia moi hamburger. Nous bengango ni hamburger ou bien tacos. Bokelia ni tacos. Bela wana bolia ni tacos ou bien pâtes. Hein? Ya wana bela zolia tena bandeko na ye. Bandeko o ya famille bota o baeko yamba Belle-Vie kondi la patrona. Wana bango to bangote. Bino mobo yebisanga na ba commentaire. Awa wabuye batu baza awa misusu baza kukoluka bakanga na bela ba photo tomoni présence ya Bobo Manoka tellement que couple na bango na artistiquement couple oya ya Belle-Vie na Bobo et simba ke ratakati Bobo atalika abuye en tout cas madame nanga artistiquement azawa nazanga te tomoni présence pe ya Bobo na kati ya cérémonie wana cérémonie oyo na chelibino présence ya Bobo eza penza na kati.com. Après bino boye bobandolo ba yo nani ozoya koloba makambo oyo eza ta na sens te. La famille biso le bela a pesela ki biso notice awa lobi famille bota shalom famille bota focus famille bota travail et créa qui ba problème slogan ya focus travail créa qui penda problème mais lelo automoni pe silence travail pas d'injure et bimi. Pourquoi? Parce que balobi tourbillon il paraît n'a confirmé mais il paraît le marquis est panzani. Est-ce qu'on a kokabona le marquis tozomona batu oyo babandaki kofinga bela lelo oyo ba panzani mama kokite alobi pas d'injure focus silence mama koki ko supporter choc ya mafinga boete alobi non tong bofinga kana bino Belle-Vie muto botsaka na mutalaka ezaka problème te mais siko boko mofinga na bino et tant que mère de famille bino mo boyebi mama na kati ndako soki bana bazoyo kana te mama ndenga yo ka mutema pasi et ça la kapasi na mutema komona uzana bana na kati ndako bana wana to zolo bana bango ndeni bazoyo kela oti. Or que Bible na Ephésiens 5 Bible le bina biso enfant obéissez à vos parents. Child, you must obey to your parents. But bana balinko yokela mama te. Nzembo baemba mabele tala lola yoka mwana na boti atombo kelinga. Malgré maman zolo botika mafinga botika injure botika mais la famille je vous jure que epanya moto eza kopela moto oyo kaka moto au cube
kuna alobaki yo ozofinga kuna ye na répéter bino makambo alobaki yozo ya koloba yo nane est-ce que yo penzo koko telema na miroir ngape na telemi yo ka benjire. Or que le goût et les couleurs ne se discutent pas. Hein. Mutuna mutana bilongi na ye, mutuna mutana ba choix na ye, mutuna mutana ba goût na ye. Mais biso alelo na internet et comme la biso lokwa problème. Bana mama moko ba komi na bitumba. O ya simbi likolo, o ya bendi droite, o kuna bendi gauche, o kuna lobi boye, o kuna zongisi boye. Ya. Bosomba kimia kande mama lobi focus silence pas d'injure. Boto sa mama. Boto sa maman alors botika Bellevue kimia a continuer musala na ye oyo azali kosala. Bellevue a continuer musala na ye oyo azali kosala na bo pete nyonso na bo kimia nyonso tout parce que moi ça bat tout ça botal malgré hypocrisie na yango bo fingelaki. C'est une femme douce hein. C'est vraiment une femme douce. Nazu ba témoignage ba vie queen bazaki na soirée ba dark bazaki kuna ba Steffi Chimanga bazaki na soirée ba tabichu bazaki wana na ba betelinga lisolo ba on solo ba Jonathan Dembo ba binanga mère en tout cas Bellevue non to mona na biso batu. Mais moi sur motema malamu azopesa mutu nyonso tumbote aobanga teke bakochela eta likasa moya ya poison na liboko na mbote wana azobangelo côté parce que papa le moloto batela ka poison bala combien ibando simate parce que nzambe za nzambe sko mutu aza simple boloko a Bellevue mutu aza motema malamu boloko a Bellevue alebino boyaka bubanda ko loba bubanda ko finga putula moto na mutuna bino bomwende makambe baluki bomwende bokomo panya na bino bomwende bokomo sopa na bino ce n'est que le début parce que Bible lobby à moi la vengeance à moi la rétribution bato nyonso tout babundisa kabela ba piège na bino obozo sa boko kwena ba propre piège na bino parce que Bellevue kondi aza nzambe moi si alongola ka 10 francs na poche na ye aka sombi nguba asombi biscuit ake ko kabela ba orphelin bokebaka na baya basi ya bongo bokebaka na batu ya bongo mutu alongolaka 1/10 na ye ake ko pesa na église mutu alongolaka 1 franc na ye 10 francs na ye 50 francs na ye asombi ma ya opira ke kopesa bana oyo bakufela baboti mutu andengwana bano bakufela baboti o Bible yebi o nzamba yebi abi je suis le père des orphelins je suis le mari des veuves siko Bellevue azwaka temps na ye pona koluka ko soutenir bato andengwana après yozo yaka kabandi ko finga na yo finga penza finga na yo mama finga na bino nyonso tu na yebisa bino tango bofinga bela ezala neti bozo tie levure na kati ya farine Bellevue eza lokwa farine tango ozofinga eza neti otie beti pata mikato otie levure otiki yango wana tango ozofinga levure ezosala nini ezomata yo kuna ozofinga bela osala nini azomata aya na Belgique juste pour 10 jours et puis akozonga mpona signal film DG Koti, ok? Film DG Koti, to kende to savourer film na biso master film moko film kitoko nazui ba impression ya ba fan ya Bellevue TV en tout cas ba nanu ba mona film ya boye toko lo bango toko ko ignorer te film boye nan teto mona Bellevue a la biso ba créativité, c'est qu'on appelle créativité na kati ya Bellevue télévision. To moni master abanaki na master masuki na Naomi. Ba inspiration modèle ya boy. Bozango nulle part ailleurs kaka chez Bellevue TV. En tout cas la grande famille na ba na loba pena makambo mingi te ya bato ba panyani ya to sela ngo live pena poto meka ko solo la ngo pena tous ensemble to solo la to yeba
qu'est-ce qui se passe? Basekele komi obima. Okutu yonde mutotindaka. Okutu kutu. Okutu bakutu ebandi kunezo ko sopana na ebisi bino nazaki ana na kanga mipandi na bi, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je vois ici? Batu o bazalaki lokola babenga ngoni pantalon na mokaba. Lelo bakomi boye. Lelo bakomi kofingana. Lelo bakomi kotongana. Ewa, Ema kamuza koyinda se koyinda. En tout cas, abonnez-vous massivement chez MK Mbelu TV officiel. Famille Libota pena bozwa kit liboso bovanda ba pesha lover bozwa kit bovanda ba dina chou bozwa kit bovanda ba cook pe bozwa kit bovanda bo s'abonner massivement parce que toloba ka vérité to bomba relote toloba ka vérité. Quand on dit la vérité, c'est-à-dire la vérité, on ne cache rien. On dit ce qui se passe au bino boyela biso sur le net yango pe biso to bimisela bino pona oya ko essayer un peu ya ko partager ngona bino. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. La grande famille des MK Mbelu TV officiel. Belle-Vie est là, elle est notre star. Elle fait la fierté de notre pays. Na ba représentation ya boé. Tant bazo benga Belle-Vie qu'on dit la patrona, on voit directement le drapeau de la RDC. Azo bunde la bendele ya mboka. Tant bazo benga Karine Pala Lokapi. Bazo mona directement la RDC zoto mama. Directement la RDC zoto mama. Donc, soutenons nos artistes. Tout le karaté sur artiste, un peu bazo mata. Bisoto benda kabango na se pourquoi parce que bisoto leka kwa les simba kite. Pesa chance na muntu msusu. Biso nyonso tout est na grâce ndenge moko. Mutu na mutana grâce na ye. Mutu na mutazana eloko na ye oyo. Wuta penze pa ya nzambe. Leadership babota manango. Au monde ba tout se belé 20 ans passé ba sala ba groupe mais au monde ba za quoi Belle-Vie hôtel Belle-Vie 6 ans kaka au monde ba za quoi ba ursilté au monde bango ba za quoi ba dina nati parce que leadership en tout cas leadership ba bota malango tant que posa leader il faut y baper nengo za na charisme. Faut y na charisme. En tout cas la grande famille de MK Mbelu TV officiel nabaki na la biso lelo deuxième épisode ya soirée na biso atile bino na début wana bomoni mama na biso nenga ya mbi Belle-Vie ka ndenga na yamba bela mkolo ya na mboka ngazala na koyamba epensa en tout cas na koyamba ye. Abonnez-vous massivement chez MK Mbelu TV officiel. Moi, votre humble servante, je suis toujours là. En tout cas, vos abonnements comptent beaucoup. Vos suggestions, vos remarques. Et puis, je disais suggestions, remarques et puis conseils comme ça tout na bosana. Ils sont vraiment bienvenus na Katia MK Mbelu TV officiel. Restez branchés ceux qui est soazongité ngala bino tokokutana na mikolo mikoya. Bisous. Bye. Belle-Vie TV. Belle-Vie comme dit la patrona. Trop mignonne.